is crazy, love is funny. Groupe Choc, groupe ya Papa Patrick. Batikayo Patrick Bende. Vous allez polo. Batikayo. Patrick Ozali Polo, Chege na ngende, aye koyembela, mwasi na mama Nisha, Arurone, yes, Masam, haukola walo wachwa, Chef.
et puis ça pèse à la moins vivacité. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, la CPLI, comme on a bino, koya babino susukati na oesika, awa to sangani pona likambo monene oye sakisi biso, lokola bana na nzambe, tokoki jamais kobanda, ou bien qu'on soit parole, il y a quelque chose sans pourtant commencer par la prière. Par là, tokosenga bolibis, la confession religieuse mususu. Aux musulmans, aux bouddhistes, aux nani, mais aux bateau, ce sont des chrétiens. Alors, et ça a joué et puis ça pas cité. C'est pour cela que respectivement, Papa Henri Losangana, Koya vous prier pour tout banda, ma yanga na biso. Voilà, Papa Zopusana. Bonsoir à tous. Tout le monde est là. Notre Père Céleste, merci pour la grâce. Le Dieu d'Israël, merci pour les deux personnes au Basangis Bissona pourquoi. Les balles les a au canon ensemble selon la parole. Comme Bakoki ces paroles, Bissoto Sangani, ma bota balé pour le coup, ils sont les païens. Dieu d'Israël, l'antiki milolo oyo na maboko na yo. Régner na kat na biso, vuma nesika o sel yo za la maître na kati ya auditoire oyo. Olamu na yo efulukisa encore davantage. Ya wetolobi ete babana nyo yo bipai bazali, nkembo na yo elanda pe accompagner bango. Désormais à partir ya sasa yipi, ba vivre makambo ba vivrate, ba simba ba simbate parce que ba kokisi mokano na yo. Molimo mo santo kamba biso kino tokosilisa bilulu oyo de tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout le monde la bonne. J'ai toujours l'habitude de dire, lorsqu'on acclame, toyeba ke tozobetra nde Yesu maboko. Maboko tozobetra ate mokolo oyo apesi yo maboko wana. Rassure-toi que tu es en train d'acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Est-ce qu'on peut encore refaire nos acclamations? Acclamons très fort pour les rois des rois. En tout cas, 42 moments ni toté mikati osika, tozana biso pour présenter ma mariée. Mais tu as biso quand même to tenir bino tout au long de cette soirée. Et vous êtes monté. Papa Julien, on est se prêter. Qui a mbote kieno. Ah, on a kala on a fallu bolo bato pesa mbote na Kikongo. Qui a mbote kieno. Voilà. Maman, voilà yo sali contre. Le voyez aussi mon padja ba Kongo c'est que il faut la ta mon padja bangala. Bakula kaisai kinyo. On s'attire au kit. Eh, abisele ki. Jamais. Na yo ki bangala te. Jamais. Na boy na yo ki na ngai Equateur te. Nga na yo ki nde ba Congo ki ambote keno. Voilà. En tout cas, bangala pe boyo ça va tonner terre. Oye ko tonde va répondre. Bakula kaisai kinyo. Na sepel makasi na moi ni bongo exina solité. En tout cas bangala place na tiela la bilombo motema boza vraiment na sepeli pour la présence na bino bangala ainsi que bakongo biso nyonso ba invité to sangani kati pona milulu oyo ya biso. Est-ce que tokoko bana milulu na biso? Toza prêto bana milulu na biso? Ceux qui nous apprêtent au pépito. Moi rectification bon mbangwa on a dit que bango bazalaka misonga. Bango bazami songa. Soki likambo mo esami batika te. Ngai na lobi d'une manière générale na tse bangala. Mais bango balobi bangala te to préciser de bamongo.
Donc bango bazande ba mongo. Est-ce que tu connais ba mongo bazaba bongo bakasana? Papa Julien. Maman. Elo na linga pa ba mongo epolakate. Ah. Epolakate. Donc na minute papa yé. Oko distraire. Ko rumeleza ko pola. Biso toza ba mongo. OK. En tout cas, ale lopende ba mongo. Ah. Libali ya sola de ba mongo. Est-ce que tu peux mettre la maman à ma côté? Tu peux mettre la maman à ma poko. Libali, oui, nanga ba mongo pour bango baloba lingala koleka bato nyonso. Soko soka prononciation nanga eza obe pongo. Ya mote. Solo te. Voilà. En tout cas, ceux qui peuvent tous akati osika bilombe de bango parce que ça bango to ko même ozati. Maman yo les gars pardon, les gars boy. Bon qui paye uniforme na za na mupanzi na bino. Ngala za na za papa, ngai komo na papa Patrick, ye komo na maman Nisha. Donc ye akela mupanzi yo, ngai na kela mupanzi yo. Lokola toza biso toza lokola ba libitre pona bitumba te. Toboyi bitumbawa toza ba libitre te me biso toza pona kosala makambo nyonso eleka na limemia na kimia nyonso. Tant que tu as un arbitre, cela veut dire que tu es pour la mélange vraiment très toujours les gars na kimia ouais c'est côté ya mama ina ye na mupantia ba papa na tiki pe mama akele kuna mupantia ba mama donc awa eza lokola milieu du terrain pour la biso to betara football donc oh ils ont un milieu du terrain ou centre voilà pour la yango sans plus tarder to lingito banda ki déjà mayanga na biso to lingito banda te mais to banda ki déjà mayanga na biso to sangani awa pona likambo monene oyo esangisi biso kati na oyo esika oyo ezali babenge na kombo ya mariage coutumier amen. Et bon, Olympie, ça passe qu'il y a un message à payer à modération de l'église. Ceux qui amènent, nous devons comprendre, nous devons tenir la rigueur. Donc, ceux qui sont ça, ils ont pour la likambo, il y a libala. Ceux qui ont toyé, bakite, to sangania, ou pour la makambo ya nini. Libala. To sangania pour la makambo ya nini. Libala. Maman, avant to bana makambo na lupi ya libala, mona nous na évité. Ceux qui biloko connaissent son PC, Samaki, ceux qui biloko. Est-ce que donc, to yango to baluki koto to zo na sikoyo belle famille. Yango na moni bino bilongi esi kangami koto na ebite. Ba mama koto biloko bozwa kite. Ba mama puto bozwa kite. Papa veste bozwa kite. Mbongo bozwi te. Siko mama ya nini. Donc biloko nyonso tosi tosui. Donc lokola biloko nyonso tosi tosui awa toza na problème ya moto te tozomanda makambo na biso awa ti na ndenge tokende kosukisa yango. Mama Makenda za. Mama Makenda. Mama Pusana. Mama Mobanga te. Mama Pusana na. Pusana na pembeni. Awe mama kamba ba témoin. Toboye ko mana CCO mbongo ekokaki te oliputa bampuku baliaki mama Pusana ya kote mwanye. Mama Makenda bafundi yo pana biso balobi yondo kozwa parole awa po oloba makambo nyonso. Mama Makenda siko ngai na komi lokola journaliste nazo poser ba question. Yo zala si pour nous répondre à la question de biso nyonso. Mama Makenda bonjour. Ngai na bengami na kombo ya papa Julien, ye kombo na mama Sylvie Mawala. Est-ce que ça ne sert à kombo na biso? Est-ce que ça ne sert à? Première question na mes amis, première préoccupation na mes amis. Au telemiawa na famille et pas ya mama Nisha oza nani biso kombo na yawa babi babe na kaka yo nde faut présenter biso comme ça tokende na deuxième question na biso ngala sa grande sœur ya Nisha
Aza grande sœur ya maman. Donc comme on a eu pour votre information, Maman Makenda. Maman Makenda Aza grande sœur ya maman Nisha. Lokola ma pesi biso comme on a eu cela veut dire yenda ça l'information nyonso ya kopesa biso. Maman Makenda biloko nyonso bozu. Vrai ou faux? Tozui nyonso. Nyongweza? Nyongweza te. Nyongweza? Ezate. Lokola nyongweza te. Est-ce que tu veux mettre à ta bateau bafandi ya maboko te? Topetela nanu bilombe ya bamongo maboko. Mibali elombe. Elombe de Patrick. Comment na ye empende. Mama Omeki oziki. Mama Sisi. Omeki opukani. Pardon. Topetela pa Patrick maboko go. Topetela nanu mobali. Oh maboko balabaka mobali maboko. Mama Sylvie, pardon, Golibisa. Omoni maboko. Soke zaki ngam na bébé zaki mbongo. Na ngaki na ndima watanga mute. Jamais. Et de là bato nyonso bato babeti maboko bato koto. Babi bato akoto nde babeti ande bato akoto nde maboko. Patrick ende lombe. En tout cas, Maman Makenda, merci au Kozonga na yo. Lokola Maman Makenda a confirmé Nyongo ezate. Nyongo ezate. Tofisi topoti makamonyonso tosisi makamonyonso. Awa siko tosisi awa epa Maman Makenda pona Maman Nisha pona papa. Iki siko nazana posa elombe mususu aya. Est-ce que pasteur Kechu azao? Pasteur Okechu. Voilà l'homme de Dieu tous là, tous les bonsoir papa Bokechu. C'est un journaliste, on va nous poser la question. Papa, pasteur Bokechu, bonsoir. Bonsoir. Comme d'habitude, présentation au papa Julien, au maman Sylvie. To sangania wa to edike binonde osangisi biswao. Soki ezalaki binote to tula na biso. Et surtout la kida l'hôtel qui m'a balé comme ma boule. Pour monter bala, il faut accorder ma prière. Pour monter bala, il faut matabangomba. Pour monter bala, il faut monter salabol, monter salabol. Or, na mon parti koto na moni makamonioso et salami na pétenioso. Ce qu'on a eu problème na ngai ezali question na ngai azoli ngana poser pasteur Bokechu. Et la première question na ngai pasteur Bokechu a se présenter to pesi Jakombo, yé pa ya papa Patrick azanani. Ainsi de suite, deuxième question. Il papa, à vous la parole. Merci. Gai Kombo Gai pasteur Chuke Okechu Obungu Isen Ganza Ponga Kotolondo Fukambagi Zigabo. C'est Katata biso bamongo tozala na bakombo kilométrique tozala na bakomba mikuse te ekombo na ngai eza na signification nazorepresente papa ebende donc nazoloba lokola tata ya Patrick tata ya molimo te mais tata ya mosusu nde libota epesi ngai maloba et nakendeki kotika mbongo ya liba le 17 mai na se ya mbula en tant que homme de Dieu ntango mbula ezobeta nayebaki ete c'est une bénédiction et topesaki oyo famille asengaki biso. Pour votre information na excédent napesaki na excédent
Merci, papa. Merci. Toyoki, papa Tchouki a yébis bisoawa, a pesi na excédent. Cela veut dire, a pesi onyo sur la première recette. Il y a mis balé, a pesi na surplice. Donc, dès que biso ba kiloto baka, a pesi na matabisi. En tout cas, papa, Oza vraiment Ilombe, Oza Ilombe, tout le monde a beau, Oza vraiment Ilombe. Merci. Parce que papa Patrick Inde, tant que tout le monde qui yonde au Pessimbo Galibana. Merci. Ce que le problème là, il y a des Zali, Oza, est-ce que antécédent et Zali, mais problème moko, au Roko Zalalango, pour na Mopandi à belle femme. Par rapport à ma camunion, son nègre salami. Ce qui remarque, pour na biso ma mambo, to la la cabote. Ah, ça to pour tout ça ma camunion, son temps to banda fête que les petits tongo. Tous les locaux ya kolobate, tous la posa ka to sepe, dolia, domela, dobina et moko na ngonga na ye, akozonga na ndako na ye. En tout cas, Merci. merci pour la papa, to suki wana to beteli papa maboko makasi. La liste, maman. Oui, que maman ni chanter sous fréqualité. Oui. Est-ce que vous avez battu ma pote ou les niche? Oui. Azali sous fréqualité. Akominisha etende. Kobanalelo akominisha etende. Est-ce que tu peux mettre la famille tende ma boko? Bangote baiko suwa moto. Bakoti na ndako na porte. Bazuinisha. Balongoli ya kombo ya fwekani. Akomi nani? Bilombe bala mongo kelengi. Bala mongo kaku. Quand même, on tombe, tomber sur le bon mini. Ça va tomber ta moto, tomber ta moto, tomber ta moto. Abokola, kaboli, ni samoke. Ce qu'on a dit, tout ça, la biso peut vous partir, la biso tout ça la paix, non, pourquoi? Biso ne te pèse mort. Biso ne te bali. Pour toi, mais ça bon, pour pèse, cela veut dire. To juger maman Nisha Aza vraiment la meilleure parce que ma pèse à bon on a n'importe qui était. Est-ce que tu as reconnaître un mot? Est-ce que tu as reconnaître un mot? Ma pèse à bon il y a des balles papa matin ceux qui t'ont pèse c'est que tu reconnaître que maman Nisha Aza au top. Donc il y a des assilisi donc ma qualité nio c'est assis Est-ce que tu as d'accord avec moi? Pour la est-ce que famille Bende, famille Patrick, on te peut commettre un peu famille Anisha, on va beaucoup prendre la montée. Parce que ce qui Nisha Azawada, c'est parce que Assili encadrement, il partit en famille là bas. Donc, on peut passer à s'occuper. Après, si on va couper ça pour Nisha Aganda, et là, on va pourtant, on le boss à la haute, on le dit bizarre. Baba, là, moi, c'est pour la bizarre, les gars, à terre. Donc, moi, si il faut moi, beauté, ça, moi, taille, ça. Tant notre maman dit, je n'ai pas oui, beauté, ça, taille, ça, comportement, pesali, ma camonio, ce que vous voulez, moi, ça, il va la pesali, et zali. Et ça, est-ce que tu vas mettre sur mon mani, ça va mettre ma casse, si tu mets ma mani, ça va mettre ma casse. En tout cas, moi, je suis l'équipe Assignon sur la Kitoko. les voilà. Donc, famille à maman Nisha, la ligne c'est Gabriel Logo, Mogo, Bata Lelo, Combo ya Nisha Fouekani, Eza la Lissusu. Ah, on répond de la bienté. Combo ya Nisha Fouekani, Abou. Bata Lelo comme Nisha Daniel. Ebende. Nisha Daniel. Ebende. Nisha Daniel. Ebende. On a beau que la Nisha Fouekani. Ah, ça le problème. Parce que la biso ça le problème dans Nzambe parce que Nisha a changé les côtés. Donc d'être là qui Nisha là qui monte Nisha a changé les côtés. Donc il a sauté à l'umwe mon pantolo a zui masuwa ye wana tena batake. Yo
Équateur. Madame Maman Nisha a commis d'ailleurs moto ya Équateur. Makamonios ya Bakongo, Makamonios et les ailes sous la Maman Nisha sous. Pour la yango, pour l'information na biso, on a une pesa bilo yango wana. Maman Sylvie, tolobi bingi méthodisco cette fois-ci to présenter bateau basangisi biso. Totangi ba kombo na bango d'une manière générale, mais si tolingi to présenter bango motonyo so fadia ayeba papa Patrick nani, maman Nisha pe nani, ba uti pe wapi po mona ke, ba uti pe na ba famille, ba bota pe na ba papa, to mona pe ba papa, to mona pe ba maman. To kumi sanzabe ensemble na bango. Oh, to moko bandalo ko wana te. Ça va pour la yango, na la journée on a toujours pas ya papa Patrick, yo otika la toujours na pas ya maman Nisha ko za maman yo ne représenter. Ngai na représenter papa Patrick. Donc abana kaka mai se kabola ya biso. En tout cas, nga na komi na déjà mon Équateur, yo tika la ba Congo. Na Équateur biso kuna toza na mbisi. Na Équateur toza na lituma. L'Équateur est aux Mosaka, l'Équateur est aux Malemba, Tanabilo aux l'Équateur. L'Équateur est aux Susunanini, Tanabilo Ambis pour ma route de terre. Bilo n'a pas comme aux Alano. Ghana pour Mosaka. Yamote. Terre. Oh, Ghana pour Mosaka. Yo. On est à maman. Pour Mosaka à maman. Terre, pour Mosaka. Bilo n'a pour Mosaka. Bino bozana bakwanga, bozana fufu, bozana fumbwa, bozana mindindi, bozana misili, donc bino bozana moya bozana bisite. Webi na lobi ponda musaka kwani. Si yondo lobi amana zana mali susu komodi. Akosani. Naza mutu Équateur. Tenga lobi. Kuna tozana pondu ya ngumba. Kuna tozana libokie ya pondu. Oh, lelo eza lelo. Kuna soki oyenda ba mongo yebaka yango okolia ndembisi. Okolia mbisi ya kombo nyonso yango banda lelo na longwe na ngao. Ah, toliaka fufu ezama masambu. Koto toliaka malemba na posole malemba. Wana yondo yipajo. Nakome bende. Naza ebende. Na kose presente me nazaga ebende. Doti nyonso bapesi. Koli misaka naza Nisha ebende. Mais quand même otiki bangona misili na bango. Otiki bangona kwama na bango. Otiki bangona na mindindi na bango. Donc bazata na bisite, bazata na likayago ezate polikayago ezafo utakuna et traverser. Donc bien rabino parce que maman Nisha le bon la commune de l'Équateur. Yende awanakosa na transit ya bisi kotinde la rabino kuna place bofandi donc choisate. Pona yango na bandi présent. Na bandi présentation pona papa Patrick. Tosangani awa elobe mobali nda sangisi biso awa. Elobe mobali yango kombo na enani. Papa Patrick abotami na papa kombo na kombo na papa Patrick simala ko papa kombo na ezali Patrick Ebende Ifoto de kombo ya papa Patrick abotami le 20 août 1921 wana ngaindi na tie abotami le 20 août 1921 wana papa Patrick aza motoya village de Pumba territoire ya Ingende district ya Douali province ya Grand Équateur. J'espère ma prononciation la prononcer bien. La prononcer bien. Pour toi et moi qui le zala quand on aura le Pumba dans le fond tout avec vivacité. Papa Patrick abotami na papa Ebende Longesu. Papa Ebende Longesu plus papa Zali est papa
eza papa Ebende Longesu. Papa Lobende Longesu. Abotami lisusu na mama kombo Benkindo Iyongo Magi. Exe mama Magi azawana. Maman Magi azate représentant na ye azali. Oui, représentant maman Magi a gogo pepa kaka place ya fandi tozo pepa. Tozo pepa. Oh, tu mets maman maboko te? Liko maman nini tu mets la maman maboko? Yé wana. Tomoni pote a Patrick kuna. Papa Patrick abotami na famille ya 9 enfants. 4 filles et 5 garçons. Bango nyonso baza vivant. Papa na maman baza pe vivant. Papa Patrick aza 6e de la famille. Nasima na ye kaka mibali obe mibali nasima na ye. Eza bongo te? Nasima papa Patrick kaka bengambe mibali na mibali nasima ya papa Patrick. Papa Patrick atangi asali betidi na ye abandi ndenge tobandaka na école primaire aketi na secondaire humanité asali na option ya mécanique générale wana papa Patrick assisi na mécanique générale. Papa Patrick abi lokola na assisi na zui diplôme na décroché diplôme d'état na ngai abandi ko penser na sala nini abi na kende na sala ba spécialisation la place na pandana mata bangomba banini taye koleka parce que le temps c'est l'argent et c'est na sala ba spécialisation place papa Patrick aye ko approfondir métier na ye ya mécanique. Par là, ayebi kobongisa, par là, ayebi kotambusa. Voilà papa Patrick. Papa Patrick, toujours s'il faut parler toujours de papa Patrick parce que je suis là pour lui. Papa Patrick, asuki wanate. Couleur préférée à papa Patrick, ezali noir et blanc. Noir et blanc. Et le billon kabiso kokoti na kata garde-robe okuta kaka moyindo na moyindo. Mais cela n'empêche pas avec tata moi jaune, avec tata moi rouge, mais couleur na ye soki esengeli pour la couleur na ye zali noir et blanc. Papa Patrick pe azara na ba choix na ye. Papa Patrick alingaka beaucoup plus kolia mosaka na bisi. Comme un monde qui se respecte. Papa Patrick aliaka mosaka alingine mosaka. Mais dans le régime alimentaire, il y a kinawa, les communions binzo eleki. Mais ce qu'il faut alia alingaka mingi mosaka na bisi. Papa Patrick alingaka sport mingi. Sport yalingaka ezali football. Pona yango awa na RDC azalaka na ye moto ya vita. Est-ce que baveki bien bozawana? Baveki bien bozalia wana? Papa Patrick azalaka verti bien, mais ce qui tobimi libanda ya mboka papa Patrick azali à la Madrid. Ah. Est-ce que bamadina bazana? Bamadina bazana? Indirectement. Maman Nisha, kombo na ye, Nisha Fuekani. Na banoze anakunga boko osema mena moko osema. Bazopanga lalo ba ebende. Ba mongo te. Te dozo présenter na kombo na ye. Nisha Fuekani. Maman Nisha Fuekani abotami na papa Panda Salambote Antoine. Est-ce que tu peux mettre la papa maboko te? Papa Salambote azali. Papa Salambote maboko. Tu mettre la papa maboko.
asi atika biso. Tokozwa 1 minute de silence pour la maman. Tosengi 1 minute de silence pour la silence. maman Fokane Isabelle. Totelema parce que maman atika biso. Totelema pour la honorer présence ya maman parmi nous. Toyebi akufa mais akufa te. Merci. On peut se rasseoir. Merci beaucoup pour l'honneur au Sali. Maman Nisha a botami na famille à 12 enfants. Bango baza famille nombreuse. Makambo wana toyeba na ba maman, mais koto ba maman baza soki 6, soki 5. 9. Na Nisha baza famille nombreuse, baza epelé. Ba botami 12. Maman Nisha a 10e. Baza 10 filles et 2 garçons. Nakati ya libota, ye aza 10e. Maman Nisha pe asali ba étude na ye. Lokola mwana nyonso asali étude primaire, asali étude secondaire, aye ko décocher diplôme d'état na ye na option asalaki commercial na école Los. Après cela, à s'arrêter qui va nater, à continuer qui paie, le coup d'amour na nyonso, moto nyonso a du diplôme à Kangama Bogote, à qui kosa la esthétique, à tenir koye ko la maman ni chaye ko ni musala ya maboko, à sala ki na Kali, Kali ya? Gali. Gali. À sala ki esthétique na ye assise ki na Kali, na minito yo aza esthéticienne de qualité. Yes. On a le bagon en français. Est-ce que maman va copier à Amato? Lélo, moi je suis au Bobali, aza esthéticienne de qualité. Yes. Est-ce que donc on met de la main à côté? Une esthéticienne de qualité. À Botami le 21 janvier 2025. Couleur préférée na yépé et ça va démon na mobile na tout en place wana yeba lingaka noir blanc logo la papa siko ya ingana ayeki ni makamba bale te wana bino monde ko ponele équipe ngasko na ponele Barcelone place papa Zali place papa za place maman ozala lokola si azwi ake masu ake l'Équateur donc banalelo akomi moto ya Real maman Nisha okomi moto ya Real okomi te papa moto ya Real maman Nisha okomi moto ya Real eloko ya linga kolia eza yalinga soso na dongo dongo soso na dongo dongo soso na dongo dongo ata bokalingi ata bosangisi ezala kaka soso na dongo dongo soso na dongo dongo eloko yalingaka yango wana namoni na suki wana mpona maman Nisha mpona kokomplete mpona maman Nisha c'était une femme battante wana bana kokumisa sikoyo boyoka sikoyo moto biso tobali maman Nisha c'était une femme battante mwasi akangaka maboko te azela kaka salaire ya mobali mwasi akangaka maboko te azela kaka mobali ayela ye mbongo maman Nisha azalaka papa ye nango ye mpe oyo ya mpe aluki papa oyo namonaki mpe yango oyo tosala nini tosangisa yango moni akenda na ye beaucoup plus na bamakambo na ye esthétique donc soki afandaka soki azwi commerce soki abandi na 10 suka nango akosuka na banini wana don oyo maman Nisha aza na don ya commerce wana a qualité oyo maman Nisha aza nango tokoki kosinternize wana te maman naza na posa tobeta ta mwa histoire d'amour na bango makambo ebandaki wapi makambo ekontinuaki ndenge nini petit lelo tosusa mpasi toyebi eloko nyonso ezalaka na débit mpe makambo nyonso ebanda eza na place ebandaka même ata mokili mpe ebandaka amen amen nabaki koteninga regia te moba amen mpe lokota même ata na bible ya mokili mpe ebandaka quelque part ntango
Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Ezaki est bandé. Le coup d'Ezaki est bandé. C'est que maman Nisha, na papa Patrick, peut passer na est bandé na bango. C'est ça, prier pour la histoire d'amour na bango. C'est ça, prier pour la histoire d'amour na bango. Sauf que ça peut te péper là, te péper là. Parce que ça te péper. Te manifester, et jeune fille, jeune garçon, ça m'a donné oyo kasiko, ndenge makamwe bandaka, ndenge makamwe ekontinaka, na ndenge makamwe koma ka mbonge bima basali ba pesa. Maman, beta moi du solo là. Beta la solo. Nga kana beta le solo na kana pesa na mona mama Alice anani. Maman? Alice. Maman Alice. Na ningine unamona mama Alice. Mama namona yo. To metela na mama Alice maboko. Ningine mama Alice nani. Est-ce que vous avez pas ni vous beti maboko? Vous évitez. Na ningine na peseka merci. Maman, merci pour l'encadrement. Vous appelez maman. Il y a ebele akopeso ezate. Na motema mobimba. Tolobi, merci pour l'encadrement. Osali oyo moko yebi. Nzambe pa yebi koleka yo. Merci beaucoup. Merci Isos. Est-ce que vous sepeli nango? Natu natalo wa musicien mo alo. To sepeli nango. Siko na linisu nango na Yayana. Yana pour. Merci. Omoni Patrick, ceux qui yote, azo loba, alors azo Luka, azo loba. Yaya na o bozo mona o. O mette la main ba minda bien. O mette la main ba minda. Amen, soyez. Yaya na lobina Patrick, yo boki kotika na mboka te. Avenir na yo na mboka te. Yaya oyo soki yete menisha kutena na Patrick te. Abandaki ko insister. Bima mboka tende kisasa. Avenir na yo ezakuna. Ata na mboka ozomona pasi. Ata balobi kisasa eza pasi. Mais ndenge moko na ya mboka te. Bima. Encouragez Patrick et tango nyonso. Yango lelo tolobi merci. Te, toyoki bien te c'est là la personne. C'est pesa miko, ta maman miko, maman koso, maman ponga. Patrick ayokela kinga na bibi kelate. Mwana ifo yoka. Okay. Mwana bibi seke. Na pesi bino merci. Mwana kakenda liboso. Mwana noko na ngai. Yeah. Ebenda logesh. Okari kambo. Komo wana. Foto komo ya mama na ngai. Yes. Noko na biso mwana suka ye. Batika kama mama bibale mama na biso na ye. Pesi bino merci. Na sepeli mingi. En tout cas, est-ce que vous Kosovo, Yayana. Yayana pesa qui éclairage. Voyez bien, les jeunes qui sont ici dans la salle, apprenez à écouter nos soeurs, nos frères. Yayana dans la expérience liboso na biso. Oya biso ba jeune ya lelo toyeba ebele, toyoka kate. Patrick ye ayoka ki lelo yo légitimement marié. Afuti nyoso po Bible ezoyoka mariage coutumier. c'est ça. Ezaba moté. Yayana, merci beaucoup.
Ndoi ya maman. Donc papa Patrick aza ndoi ya maman ya Diana. Donc papa Patrick aza comme aza ndoi ya tante. Donc on va pomba na papa akobeka papa ebende noko. Ya mwana ezo kapeleka kombo ya tante Besal. Hein? Tante Besal aza. Donc maman limbi samara simba. Omani maman na osimbe kwani. Aza penda mwasi. Ba soufflenga secret na ye. Aka Patrick ayebi teke na kobenga ye. Tozo solo na. Ayebi singai. Ngana na bandaki ko traverser ba moment difficile. Eza na ndeko na ngamo ko soka pesinga conseil. oui. Eza le kwa pesinga mai na meli. Donc maman aza na qualité ya conseil. Na bato basambela babenga ngo don. Eza don ya conseil. Maman, merci beaucoup. Umela, moi c'est azalaka boye. Ya solo aloba na ntoyo. Yes. Voilà. Nisha na Patrick bakutana wapi? Ah, to fungula skoma to Toyo kananu histoire oyo. Ishona batobani na lote. Toyo kananu histoire. Toyo kambenge makambo ebandaka na mbenge pe makambo ekomaka. Nisha na Patrick bakutani na nzela ya sana. Kala depuis 2013. Yoga likambo. Blessing azawa. Blessing. Telemana, tobetela na blessing mako. Blessing. Blessing à côté de l'histoire. Blessing à côté de la miniature. Mwana wewe bakenda sobele bilamba bona ne pas blessing. Pas Nisha. Na 2013. Na 2013, aza mwana ya yaya ya Nisha. Sikoyo, webi bazango le 31 ndenge zalaka. Kwa isa ye, tuta ye, Nisha kende kosombe la blessing bilamba. Esali ke na kati ya zando, kune ten ngosala mana RTNC. Masase bandi kobeta. Nisha ne blessing bazokima, balima tuta blessing. Patrick Place azalaki atomboke ni Nisha. Yuzo mwase ndenge inozota mwana mwana tiki na prince. Balima tuta azalaki na yaya na ye moko pe ya sona. Pe ya sona. Vieux Soro. Vieux Soro, on a besoin les pacificateurs. Vieux Soro a ebisi Nisha. Basi maramona na loboko. Esali ke babandi otambola nzela moko. Bapusani. Vieux Soro lobi na Patrick. Moi c'est ngo paza kitoko en tout cas ba mongo bino bokamsa. Yo moko luni mwasi. Ala pasele kina yelo ko ya zaki marié. Abi Patrick, moi c'est ngo paza kitoko na poneli o mwasi oba. Parce que balikela mutu mwasi ko watabino. Passe alors. Apesi passe. Papa Patrick azalo ko koloba. Moi c'est za kitoko soye. Vraiment. Patrick fait place azala kiloko leza ya mtalobi. Iyo. Abandi ko observer penisha ndela transport ezate. Kuna lokito na RTNC. Barope bakotambo. Bakomi na première rue transport ezate. Patrick alobi mama biso tozaka na yolo médical to pusana to lukesika to vanda comme ça to solo. Nisha pe akwea kina ye. Olia boya boite akumbi pe mwana makolo ti yolo médical. Siko na otala trajet à sandu ti yolo médical na blessing. Na bilamba na makolo. Bolingo pe kunezo mema. Bakoma na yolo médical te bakomi. Patrick alobi to vanda to solo. Na kotia litoi. Wo. Mara moko. Daga lingana bankana kutuana. Lisolo nyoso yango. Nde Patrick bolingo na miniti mukie. Ba mongo ba
Maman va venir à ma vie. Un coup de fou. Attends qu'on continue d'été. Aïe, quand tu connais Chanara, le bim maman, na moni to tu connais sur la boue panzana. Ce qui est ça, il y a un zamba tindelinga. Na kobala yo. Tala lelo. Félicitations papa Patrick. Tu as honoré ta parole. Est-ce que ton comment de la papa Patrick m'a bon côté? Mon bon idée, chose promise, chose faite. Donc à réaliser promesse naïe. Une histoire nyonso. Il y a bolingo na bango. Jeune fille à la patience. Depuis 2013. Prédot est au salon en 2015. 2 ans après. 2 ans après. Si quoi depuis 2015. Coutumier salami na 2025. 2025. 10 ans plus tard. La patience paye. Aïe, tozelaka. Topasiataka. Totambola na mibali na biso. Wezo de la biso lobi toyebi. Félicitations au couple. En tout cas, félicitations. Une fois de plus, coup de chapeau, coup de chapeau. Est-ce que vous mettez la couple et bendé à mon côté? Faites un peu du bruit pour le couple et bendé. Faites un peu du bruit, maximisez le bruit s'il vous plaît. Moi, ma kelele wana pour la babalani. Ma kelele wana. Papa Sylvie. Vraiment. Ah, Sylvie, papa Patrick a souffert de nous encore. Il y a ça là, bande de Kobazali, va se préparer déjà. Oui, mais ça là, bande de Kobazali, va se préparer. Papa Patrick a yebi ça qui n'a eu boyé. En tout cas, azana cadeau ya monene o ya boni ya kopesa moi c'est na été. Azana posa. Mabino ya zaki kobina kuna tanga zaki kuna ne kote. Mabino zaki kobina na bompumbo, ne bompumba. Oya ko e policier. Ya lobi yango wana nezo lokola cadeau azopesa pona moi c'est na ye. Est-ce que bandeko bazali banda bakoko pusa na babeta na batansi wana. Tobina nanu. Bandeko wana bazali banda. Cadeau ya papa Patrick. Est-ce que baza prêt? Ok. Donc voilà, cadeau spécial, il y a papa. Donc on s'est tapé parce que voilà, ils ont vraiment demande, il y a papa Patrick à l'objet, ils ont cadeau. Amoni azope ça pour la maman Nisha, moi si la à mon thème, papa maman a pas d'ailleurs. Maman a négocié ma après, on l'écrit dans le banc parce que le temps nous fait tellement défaut. Groupe choc, groupe ya papa Patrick. Batikayo Patrick Bende. Vous allez polo. Batikayo. Patrick Ozali Kolo, Chege na ngende, aye koye bela, mwasi na mama Nisha, Arurone, yes, Masam, how kola walo wachwa, Chest.
Pour faire passer le son la table pour banda qu'on déjà quelque chose pour se réserver pour la cadeau. Yo motomaki cadeau comme responsabilité tout ça voilà tout ça la bonne pour bénéficier pour gagner table na bino za kotolo bata kotolo table za kotolo to landa pour signifier le son voilà groupe d'animation parce qu'on continue à
Papa